Balobi boye kobanda lendio eza koya le 26 musale ezalité parce que toza kolela bandeko na biso o basopi makila na bango pone ekolo na biso lundi 26 le 27 mardi le 28 mercredi mutu nyonso afanda pote apesa makanisi na ye na ba oyo bapesi vi na bango pone ekolo yo mutu ozalaka na mowa ya mutu te ozalaka na mowa ya mboka te bosi boyoki ke bambola matadi ya demokrasi baoti koloba mukolo ya lundi mukolo ya mardi mukolo ya mercredi sala maso ofanda pote tokanisa bandeko na biso oyo bauti koboma bana na biso oyo bauti koboma baleki na biso oyo bauti koboma bamama na biso oyo bauti koboma bapapa na biso oyo bauti komoma na Kabila na Boshabo na Kimbuta na Kanyama doke mukolo wana eza mukolo biso nyonso tofanda pote tokanisa bandeko na biso wana yango nde tolobi deye national sur toute l'étendue des territoires national et puis bandeko oyo bazali libanda bako s'organiser na diaspora oyo maso bako sala pote deye wana sango na yango ekende tokoyebisa liboye biloko nyonso bako boma bako babomi Congo te babomi nde basiège ya baparti babomi nyonso bato me baoyo babandaki na bitumbo oyo lelo baza te me bamususu bazo continuer ezala biso soki toza te bamususu ba continuer voilà oyo ngai napesi comme message applaudissement.